Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona. Ba mbote partout place bozwami la Kanona binoye yo mwana muluba. Votre plan préféré yeyo vraiment et si aye na émission na ye vous avez droit de savoir oh ya pesa rapo bino boye ba vraiment boko tapo masolo si ebandi na chaîne na bino Congo Check Check TV. Na profiter na pesa mbote na mon boss Papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na George Junga tete la Kema Fumbe bambote na ebele na honorable Papinzila depuis France bambote na ebele na Germaine Zara depuis France motema Aristote bambote na ebele lelo kaka na émission vous avez droit de savoir neto mesana repesa bino po bino vraiment boyeba po bozaka na droit ya koyeba j'espère metiti mana réalisation azo banda biso mbala na attaque bomo na photo ya famille oyo bomoni mwasi na mbali bakangi photo moko na ndenge ya bien na esengo tango zaka mwasi mbali bana esengo bakangi photo mupanzi wana bomoni bana mupanzi kote bomoni papa na biso aziki papa o bomoni akangi photo na mwasi wana yende mutu aziki papa na biso akomi na kozika ndenge nini na bana baza mupanzi wana bande ko balandi ya Congo Check Check TV ndenge zalaka papa na biso aza chauffeur awa na kini abula kabutu ndenge zarake musala moi mbongo zaka suma longa te mevona sala ba course ya butu asala ba course ya butu amesana déjà tangu papa na biso ke na ko sala ba course ya butu mama na biso atikala ka kokotsa mobali mususu na ndako bande ko balandi jour wana papa abimi na butu ndenge zalaka 99 jours ezalaka ya muyibi jour moko ezalaka ya mukolo ndako papa na biso koya zoya aye kokuta mwasi na ye likolo ya mbetu na mobali wana mobali komona moni papa mobali akimi mama tikali likolo ya mbetu azobenda ya mobali no koganga te mbala bi bima na malembe na lingi na baby éducation ya bana ngate bima na malembo kende ezaki déjà 2h du matin. Oh, butu boyo ko bengana ngate tikanga na la tane fils que na chambre ya bana comme ça lobi na tango na kende mama bana na ye tellement pe mbala ngwalinga mwasi na ye makasi ayoka déjà beko na batu mususu balobaka na ye ke mwasi na ye atambolaka mabe tellement zala na bolingwa mwasi na ye makasi andondima te yeba siko de makamba yebisaka yo moko kanyango zana makasi te robele la batu ndenge nini po bakosukisa yo bakoloba toyebisaka yo nini atiki mwasi ake kolala na chambre bana mobali pa koti na chambre mwasi nzoka ndalala kite azui essence bandeko balandi nde bomona papa na biso aziki eza teke sandi esalami na ndaku to bana bapelisi almet te mwasi azui essence atienda kumobimba bimi libanda nde bomoni papa na bana o baziki papa ndenge tozoloba boye aza gravement na hôpital nano akufi te mais aziki makasi vraiment koziki ekoti pena ekoti ti na 3e couche bana mibale baziki yango nazanga moko te na plateau ya vous avez droit de savoir nazana Nadia nazana président Billy tout ça na bango nanu analyse et comme ndenge nini mwasi ya libala soki mobali na wake musala ya butu okotisaka mobali mususu na ndako mwasi ya mutu papa ya bana na yo oyo boti na ye bana mibale o bandeko bouti komona na photo wana ondima kaka boye otumba ye na moto pe otumbi na bana na yo moko yango tokosala analyse elongo na bandeko nakobanda na président Billy. Bonjour président Billy. Oui, bonjour la canon. Mon nom est liboso na ba fan tout bazolanda biso na chaîne na biso Congo Check Check TV. Bon, na pesina no mbote vraiment na ba oyo nyoso balanda biso na Congo Check Check TV. Na pesi pena mbote vraiment makasi na Carmela Kabamba, le cœur de l'homme puissant. Mbote belé pena place aux Ali vraiment na Londres. Likambo vraiment sali na pasi makasi vraiment
nazokoka nanu te koyeba façon na ko banda nango. Mais moi si oyo nakozongela yo papa Billy. Bonjour Nadia. Oui, pesope bonjour non la canon na pesope bonjour na mkolo sito yo na pesope bambote bato bolandranga na pesope no bambote Billy. Mona ya liboso na ba fan tout oyo balingaka Nadia sepelisa ba mpo Nadia pas za chroniqueuse quelque part na chaîne mususu mona ya liboso. Na pesi bino ka bambote na sujet oya sujet moko ya mawa mais tozwa so ba solution pour ande za rendre place à solution. Na pesi bino bambote na bino Billy. Merci beaucoup nakozongela papa Billy po papa Billy déjà c'est abandaki kaka na pesi na moi liboso mais papa Billy alinga kota na likambu papa Billy kota na likambu ya sujet na biso vraiment ya lelo ya komona mobali mwasi mobali na yaka nye na mobali mususu likolo ya mbetu mobali tellement aboyi bana na ye po bana déjà si bakoli aboyi bana na ye bayoka alobi bima na malembe mwasi ya bondele non na la ta chambre bana comme ça lobi na tongo na kende mais maman asalila kinenga alobi te maman chenda ku moto bana mi bale bakufi papa za na hôpital analyse d'abord epai na yo. OK, merci vraiment. Nazo kende vite à l'essentiel. Omoni bano baziki bazaba na papa wana te. Tellement ça ba vina salaka abotaka libanda. Amoni ke lelo keno bakanginga lelo oyo na mobali na mbetu ya mobali nanga ozomona mama accompagner kete ata so ba bengani nga na ke ba papa ba no soki ba ko réclamer bana na bango e obete lisusu makasi vaut mieux ba kufa na mobali na bana ba kufa pour trace ya mabeza la te peut-être na ba penser na ya bando penser que non soki a tiemoto na kati ya ndako bato ba koyeba te ke zaye ozomona akokima. Mais nous avons vraiment Nzambe merci parce que il est le Dieu qui protège. A protéger notre papa wana qui a koufaté à un hôpital. Mais la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir ou pour guérir. Vraiment le boko Nzambe simba notre papa wana abika azonga vraiment en forme. Mais moi na moi si wana la kano yebisa na azana maboko à la police ou bien non akimi azomona na te ba famille balobi ba famille ya moi si balobi ni nezo lakisa ke moi na biso ndache moto na ndako mais ana voisin moko makaka ndenge mai ezalaka pasi na Congo azalaki kotoka mai ba 3 heures déjà amoni mama ba mouvement wa banda kosala mayebi ke aza mukolo ndako wana akipaki te vraiment yene muta témoignaki oh mama ta place yo kei atake batama na se libanga nazo bandele lisusu ke Bible lobi boye azali Nzambe azomona fumi ya mwindu evandi na libanga ya mwindu na kati ya mai ya mwindu ya mozindo pe na molili makasi bisika nyonso yoko batama liso Nzambe omona. Est-ce que vous pouvez imaginer que mutu o pena zana motema ya bo mama motema ya bo mwasi a oza vraiment ndoki sorcier yo bisika ozali soki atake nakoko zoyo je ne sais pas nakoko miso pena boulette na maboko parce que ça fait vraiment ça choque aux yeux pena mobali na bana otumbi motema nino zanango vraiment tu es sans cœur toi toute ta vie toi tu ne peux pas parler de l'amour parce que bakangio na kindumba oh kindumba basi kindumba obali mobali so monike mobali akoki na ote mama boka mona ndenga bien vandi sanga te la tu ta sœur mbi vanda nga awa nako ka suste ko vivre nayo kendo sala vie na yo nga pena ke sala vie nanga oza la envie nga na za la envie omoni alors ce n'est pas que o créer ba makambo moko bana ko semi bali na ndako bakangio kende kasi na kimia eloko netindo tumba ndako oh Seigneur Jésus obomi pourquoi obomi bana ah merci beaucoup papa Billy. Analyse d'abord et pas Nadia. Nadia, en tant que moi si, comment on a ndeko moi si a sali likambu ya boye. Analyse d'abord et pas maman mobo titon ba bengi maman akoma na niveau ya roboma bana na moko mibale. Mobali kutu to tchana mobali à part pour aza déjà moi si aza sans cœur ngana robenga ebongo mais mwana bana mibale abomi bango ka boye. Analyse d'abord et pas Elo ni zo lakisa ke moi c'est na muto ataki moto na ndako. Mais na bato ba moni Nadia. Te eza moi cité. Te
tellement mobali azora déjà ba rapport et ko za payer habite na tumba kaka ndako ngo na mobali wana to zangile biso nyonso malamu to kufa biso nyonso mobali na mwasi wana na mwasi na bana ya nga na lobi te ko za mobali nda pelisi moto abike biso nyonso to kufa na bana na nga moko to kende na place ke na tika ye na benga na ye mwana mobali wana ba continue kalanda ke kana kimakango eza mwana mwasi wana te mutapelisi moto dawi. Est-ce que maman makambozo lo bafuma yozo kango papa on a vraiment na pasi nyonso oya yoki butu mobimba ya ka kuti mwasi na mbetu na mobali mususu. Est-ce que yo biko comment bolingo sala pasi osozo pasi ya bolingo na vina oyo ka ndenge bolingo e memaka motema elongoli motema place ezalaka e memi yango awa osoyo kango ayoki pasi wana na motema mais aya ko zosu moto atumba bana oya ye. Ça ne peut pas se faire. Ezalaka. Bili ezalaka nango. Ezalaka atali abi. So na tiki yeba ke eza papa nde mutu atumbi na kanda wana ndenga ko kuta. Ba oui. Wana analyse tozo sala yo sali analyse na ngambu na yo mais na minute oyo na batu obaye ko kuta baziki. Mama za na katite mama zo mona na te. Parce mama kimi na moyenne. Poso ke zaki mobali nde mutapelisi moto po shambo yake ndeka lala ya bana baziki. Darling, moi so moto zo pena kata ndaka tana ndako na bino boze belé. Olinga te o sauver moi moko muke olinga na yo mo mibikisa. O tala nanu ba yano obotité. Na pese exemple te. Maman obotité. Oui, andako boy oui, on s'est sauvé mais maman oyo vraiment mema bana 9 mois na libumu Nadia. Moto peli. Po ni balo baradaje oyo mama na ndima relongi na ezika po bikisa mwana. Ay darling. Ye alinga se sauver bana ya zika suko so ye lela ziki ba kufaki mutanga moko la bana nana na se sauver a se sauver atiki bana na kati abeleli te pona nini o se ko boya bana nga bazo zika abeleli mutu te akimi ye moko atiki bana bazo zika akimi est-ce que ça a des sens et ça sens te e bela moto wana dernier no kopela mwana quartier moko te linga akota zika likolo ya voisin ya rolinga ngote arolinga te arolinga kokota te baby se longi na ina liponga les problème à voisin problème na été bozo boka mai po bo moto batali ke se ya moyen to kota to sauver bana erni po mobali ya kangi bango na mobali na mususu ezaki ba 2 heures. Tine déjà événement zo salama et on a décidé de comment déjà ba 3 heures tozo landa 4 heures. Na 3 heures na bat balali na bango. Te ezala obi ezana ba mapa musu 3 heures yo kati bat balali ba mai na kine comment passe bat heure na mai ebi maka bat ba profiter ba otoka. Témoignage d'abord ya liboso za ya tanti na biso wana o amona ki mama zo sala ba mouvement morobo. Na kati ya lupang mais ya kipa kite. Darling. Omoni na ba quartier za ba film so amoni kambu tata ne na doki songi azo confirmer likambu lokola mona kiango mais amoni na yango to lokola bota bani na dona ki songi il faut loba yango dali na ndimi na ngate moi sana mona kiango na ndimi te na ndimi na ngango te poso ba te mona mwasi wana témoigner na pesa ba juge wanga na ke ezangate na mona ki na ngate na loba ki na ngate na 3 heures na batu surtout balali. Il y a qui rebelle la moutouni na 3 heures risque fini et ça va comme les mususu dali bili yo kanga yo ba comme mususu la canon bon na tongo etani yo mama moboti oyo ki sango ke peut-être yo kimaki obangaki peut-être ke non na banga na mobali nanga soki tongo etani akosala ngabwe okimi oyo ki na sima ke mobali wana ziki na bana oya yo qu'est-ce que tu peux faire il faut retourner au côté la bana est-ce qu'azongi bazo le kazo mona na te comment aza mo sima be ye muto tumindako aza motema mabe ezaka ye muto tumindako omona kiye Nadia yo mona kiye bili bako kanga yo obi osamba te yo mona kiye eza mibali mususu asa marié asa basi misatu na libanda yango poussé pe ba jeune fille pe bazoba talike ye mobali azobima bongo ngai sukoyo nasani ye pe akena ye mopanzi ba tonto bosalaka bongo botika to kondanaka mwasi mabe asalaka azongisaka nde se revanche ya mobali asalaki lokwa ye asali yango nazongisela ye to kondanaka mwasi asala likambo ka mobali asali eso ematie mafuta asali nini azongisi mais nga na ndimi na te mwasi wana mutapelisaki moto atumba ndako wana na yo pe mama songi yebake songi akotaka makala
songa kotaka makala po likambo yo zo témoigner so ba meme na l'état o kokango te po o mona ki to kanga ki photo te o zala ki te o lobi kaka maloba ya pamba mais yeba ka meme wa musika mwana mwasi wana tumbaki moto te Darling o ngaza ki pozo ko lobaka yango. Merci beaucoup bambote na yo. Ana pesi mbote na balandina surtout ya Congo check na oboye binga na oboye binga te na pesi mbote na pesi mbote na ya Nicole Lembo na Switzerland na pesi mbote lisusu na ya Dio de Masisa na France bino nyonso surtout na pesi mbote. Merci beaucoup Nadia. Président Billy tozo kabwana déjà bambote na bafan na yo nyonso. Ouais, bambote na vraiment na pesi na mbote liboso vraiment et pas Karmala Kabamba. Kamala Kabamba vraiment na Londres bambote belé. On le toujours que les cœurs de l'homme puissant, bisiko vous allez vraiment bambote belé. Na pesi pe na bambote belé vraiment et pas mon vie à moi vraiment mon vie à moi. Natala kuna siko na moni na France. Na pesi pe na bambote na pas Sanzo d'Acosta mon vieux bambote belé. Na pesi sou bambote belé vraiment et pas Emmanuel Didi Mukendi na Paris bambote belé bisika nyonso bozali soki babwa ki yote osilikati numéro na téléphone les aboyé plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 Facebook nango betika ka Billy mbiye olukinga to solo bien. Ciao ciao. Merci beaucoup, j'espère que vous avez été à Kolanda. Émission, vous avez le droit de savoir. Dans le sujet d'ambition, il y a les vraiment. Tout ça, la Kibino, il n'y a pas si peu mawa. Vraiment, batanti, n'ambition, maman, n'ambition, il y a ma balle, bon, mitchaka na place à maman. Ceux qui déjà sont bali, ceux qui sont des souffrance, aux asous, na droit à Kolinga, libanda, te, koko matina, niveau mobo, été, au salalika mobo, polo bio, quoi, qu'on regrettait sima. Merci encore, on a mon boss, le big boss, Papa Sibou Mutombo. Depuis Allemagne, merci papa pour la confiance. Mbote na Azmak la canadienne, Mbote na vraiment ebele famille Okito na Canada ni aux États-Unis, Mbote na bino vraiment ebele Marie Kabala, moi si à Libala na États-Unis, Germaine Zara Motema Aristote, Mbote na yo vraiment ebele. Merci encore na mon réalisateur Metiti Maro Asalike. Toujours bon mon émission vous avez droit de savoir monde matanga metiti mamatanga non ebimité bafani ya Congo check na bike bozo zela vraiment maman Hortense femme sage na Londres bambote na vraiment ebele outi na Darling Love la canona moi ça mokonzi bozaka branché na chaîne Abino Congo check TV boko zala de cité check Congo check TV. Yasiba Mutombo, Congo check TV. Yasiba Mutombo.